manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala mbote weekend ela no abota na bino balantino so ya journal ya peuple pona peuple info lingala na bike bozali beli boso poste téléviseur na bino pona kolanda loto au fond la maso na biso namo amba pona kotalisa bino que honorable Nero Mbungu candidat numéro 540 namo amba P117 na Kisanso a répondre qui une invitation ya l'œuvre ya complexe scolaire Mama Pemba au organiser qui culte moko héritier mapindi azaki wana na conseiller info lingala. Isaac était en train de bénir Jacob, il avait dit que la rose du ciel soit sur toi, que tout celui qui va te maudire soit maudit. Bana ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nero Mbungu, baziba vacances na bango vendredi 15 décembre 2023 et paiwapi bazalaki wana na culte ya kafu kafu pona ko remercier Nzambe na ndenge abateli bango trimestre mobimba pe bakomi na suka eloko moko ya mabe esalemaki te bosimbake na culte oyo ezalaki organisé invité spécial ezalaki honorable Nero Mbungu fumabanga moyo oyo azali bongo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba yepe azalaki wana ezalaki occasion pona numéro 540 na députation nationale pona Moamba pe numéro 117 na députation provinciale na commune ya Kisenso kozwa maloba pe koyebisa na ba élève oyo esengeli babongama pamba te avenir na nyonso ba préparaka yango nde lelo esengeli bazwa ba étude na bango au sérieux bami pesa na makambo etali ba étude po bakoma batomine na société candidat numéro 540 P117 honorable Nero Mbungu ayebisaki bango ke élection eza le 20 décembre ye lokola azali candidat na bisika mibale esengeli ba élève pe ba parents na bango bayeba na kopesa ye confiance pour azala élu député bosimba ke na même occasion révérend pasteur Désiré Ngina Menori ye azwaki maloba pona côté ya pe kotalisa na bana oyo esengeli toujours kotia Nzambe na première position prière ya kafu kafu et salemaki et pa wapi ba élève ba sambelaki pona initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nero Mbungu na milulu oyo azali kobongisa pona makambo etali campagne électorale ndenge bandaki pendenge ezali kosuka basengi na Nzambe apambola ye azala élu le 20 décembre 2023 pour akoba kosala toujours makambo ya malamu ndenge amesana kosala pe éducation ya bana ezalaka toujours cheval de bataille na ye na micro ya info lingala pasteur Désiré Ngina alobaki boyi ko remercier Nzambe pote abateli biso trimestre mobimba lelo bana bazali kokende na bopemi ya kozwambula na sika Nzambe lokola azali na mabongisi malamu asali kilte ya lelo double volet biso toza ko remercier d'avance Nero Mbungu azali déjà élu nyonso elekaki vraiment kitoko candidat numéro 540 pour la députation nationale na Moamba pe numéro 17 pour la provinciale na Kisenso atikaka makambo na ye nyonso maboko ya Nzambe ba élève nyonso pe ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba sengi na Nzambe abatela école na bango pe abatela honorable Nero Mbungu. Candidat numéro 6 pour la circonscription électorale ya Kenge Lipo Mamboti a organisé qui marche de santé et l'on a base de ya Kenge de Christian Kenge Ben Azaki on a conseil Folingala. Bana nyonso ya Kenge balobi bango nyonso na sima ya Lipo Mamboti candidat numéro 6 pona oyo etali députation nationale kuna na Kenge na province ya Kwango bosimba ke bango bayaki epai wapi ye azali kovanda population bayaki balobi esengeli kozala en bonne santé pona kozala en bonne santé esengeli kosala ka ba marche de santé
pour le 20 décembre mon côté abela mon côté azanga pour na voter lipo mamboti oyo azali candidat na bango numéro 6 pour la députation nationale bosimba ke marche de santé oyo eningisaki kenge mobimba botela bino moko bana ya kenge ndenge bazali kotambola bazali koyemba pe kobina balobi bango nyonso le 20 décembre 2023 na sima ya candidat numéro 6 lipo mamboti oyo azali soso ya mboka matembele ya sima ndako moto azalaka ntango nyonso na bango pe atondisami na baide kitoko mpo na bana ya kenge na ntina wana nde bazali kosepela na ye. El Mamboti apesaka polo te akabaka pe mbongo te. El Mamboti mission na ye eza nzambe mutu atindaki ye na kenge te. El Mamboti aye kolibere bajeune ya kenge te. Osimba ke message ya yemoko leader ya kenge mwana mboka lipo mamboti ezali kaka pona élection ya le 20 décembre numéro moko numéro 6 oyo bana nyonso ya kenge esengeli bapesa confiance pona oyo etali candidat président de la république alobi na bango numéro ezali kaka moko candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton yende azonga pona kotalisa pe kosilisa vision na ye ya développement ya république démocratique du Congo. Bosimba ke marche oyo marche de santé lipo mamboti organisaki elongo na base ne ya kenge ezalaki eloko moko ya kitoko pe nyonso elekaki malamu bana kenge balobi numéro 6 lipo mamboti pona bango esi aleki. Maître Magloire Kassungo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale ya Funa à Sengi Naba non sur Funa, pas plus de confiance. Honorable Lebe Lupia numéro 607 na circonscription électorale ya Funa P 117 na provinciale ya Kala Mwasi na bana Funa ba pesa confiance. Bayambaki ye lokola mokonzi candidat numéro 607 pour la circonscription électorale ya Funa P numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Population kinoise bazala kine esengo ya komona ye pe koyoka ye. Candidat
numéro 607 Nafuna, honorable Florent Lebemupia, l'homme du moment, ayaki ko sensibiliser population kinoise na o etali maponami. Mobilisation ya makasi pour le 20 décembre, moto na moto akinde ko voter utile. Numéro 20 pour la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Numéro 607 pour la bana nyonso ya Funa. P numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Donc on a dit qu'on insistait bango moto azanga te ko voter. C'est très important pour la projet va rediriger mboka na biso na 2024. D'ailleurs ça voter numéro 20. Fachi Beton, le président de la République actuelle en fonction, va voter et pas continuer mandat naïe. À continuer le projet on a la cité. Voilà ça bongo. Bana ya Funa Yabino Yeyo numéro 607 pour la députation nationale, Soki Bolingi, changement, développement, et rénovation pour Nabino. Boki, hein? Mwana mboka Esambo Irene azali candidat idéal pour na bana nyonso ya Lukunga, numéro na ezali bongo 784. Bana Lukunga, bon rendez-vous, il y a le 20 décembre 2023, numéro Ezaka Kamoko, ezali bongo numéro 784, pour la députation nationale, Ezabongo, Mama Irene Esambo Diata, Mama Yaba Ebosono Nyonso ya République démocratique du Congo, Mama Oyo Abunda, pour na kopesa ba Ebosono valeur, Mama Irene Esambo, asengi na bino, bon voter utile, ko voter utile, ezalinde kopesa et confiance, pour la présidentielle, Mama Irene Esambo, Mama Dynamique, alobi, candidat Ezaka Kamoko, numéro 20, Fachi Beton, et Sengeli kopesa et confiance, surtout, pour Naba et Boston Nyonso ya RDC, Oyo Bazali Kokumisa, ba effort ya inclusion sociale, Oyo chef de l'État, Azali Kosala, pour Naba personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Bana Lukunga, Bola la Pongite, pour na rendez-vous, il y a le 20 décembre, Bozwa Destin na Bino na Maboko, Pambate, Boko Samakipe Mingi, na Baye Bayaka na ba promesse ya lokuta, si Mabakimi Bino, Botala, Mwasi ya Bwanya, Mwasi ya Mayele, Pe ya Mpiko, Mama Irene Esambo, candidate numéro 784, Yende Azali choix utile pour na Bino Banson, pour na Bana Nyostu ya Lukunga, Bazwa valeur, na yango, et kozala décidé le 20 décembre 2023, na kopesaka confiance na Mwasi ya Mayele, Mama Irene Esambo, candidate numéro 784, Yende Alobi, Mbala Oyo, Bana Lukunga, Bopesa ye charge ya kolobela bino na parlement, ndebo komona différence ya mai na mafuta. Eko manifester soutien na biso, et pas ya mutu oya mona biso ke toza iti, eza bongo te. Yango aza nani, est-ce que boyebi ye? Komona ye nani? Biso na papa Fachi, eza ya libela na libela, parce que biso tolingi, akoka kokokisa makanisi na ye, nyonso mbula ebeta. Ebeta te, pasi ezala te, biso nyonso le 20 tokende wapi? Tokende ko voter. Pe toko voter numéro 20. Mpako sa biso te. Mama Irene, Mama Yabana Biso toko voter se yo mama Bana Lukunga ya bino yo Charlie Louyeye, numéro na ezali bongo 76 na députation nationale P 17 na provinciale na Mongafula. Nyonso ya circonscription ya Lukunga, botala tala pembeni te, botia miso na moto moko, po na changement ya Lukunga, pe Mongafula, ezali nde Charlie Louyeye Mabulu, candidat numéro 76 po na Lukunga, pe 17 po na Mongafula, soso ya mboka,
défenseur ya ba enseignant molo beli ya bilenge yeyo moto ya kopesa confiance azalaka na bino azana bino pe akozala zala Charlie Luyeye Mabulu candidat numéro 76 pour na Lukunga pe 17 pour na Mongafula ye wana ya bino pour na rendez-vous ya le 20 décembre 2023 bo pesa confiance na ye azala molobeli na bino bokozala desite ngonga ekoki bana nyonso ya Lukunga pe Mongafula bozwa destin na bino na maboko to boyi bo regretter après vote pamba te vote ya mokolo moko ekopesa moto manda ya 5 ans alors bo voter utile pour na développement ya Mongafula oyo eza na ba difficulté ya ndenge na ndenge pe Lukunga tango yangoyo botinda na assemblée provinciale pe nationale moto oyo ayebi bino malamu pe ba difficulté na bino moto yango ezali nde Charlie Luyeye Mabulu véritable soso ya mboka po ba misusu bakosaka ke bazali ba soso ya mboka ba identité na bango ebima na sima kanga ba numéro oyo malamu numéro 76 po na Lukunga pe 17 po na Mongafula yende choix utile Charlie Luyeye Mabulu. La députation provinciale pour la bisoba na Mongafula doit voter numéro 17 Charlie Luyeye Mabulu toujours. Candidat numéro 627 Dan Kunku Matuta akitaki na kimbateke pona kosola na ba membre na ya mutualité biso na biso. Ambiance ezalaki totale pour na candidat numéro 627 Dan Kunku Matuta bandeko ya mutualité biso na biso ya kimbateke bayambaki ye na esengo nyonso. Dan Kunku numéro 627 toponi yo candidat numéro 627 Dan Kunku Matuta azalaki ye moko te accompagné na équipe na nyonso. Madame Natasha Kunku a expliqué na bana nyonso ya biso na biso ke oyo eza ndaku na bango pondu ya lupango awa eza pale toza bapaya tende na donc biso toza mabana ya mabele bana ndaku mutako saote na urne. Dan Kunku Matuta candidat pour na changu numéro 627 aye ko expliquer na bandeko na ye mapona mindenge esengeli basala le 20 décembre pour na nini esengeli ko voter tangu tozo kende ko voter candidat na biso numéro 20 pour na nini numéro 20 poto yebi e pa na bango ndenge pe to ko voter 627 poto yebi. Candidat numéro 627 Dan Kunku ayeki maboko pamba te ndenge amesana don ya maputa pona ba mama na ye pe enveloppe pona mutualité oyo kolongwa wana direction Massina sans fil porte à porte. Dan Kunku candidat numéro 627 azalaki ko sensibiliser bandeko na ye bosimba ke candidat numéro 627 ala la kapongi lisusu te aza kotambola pona ko sensibiliser ba lecteur na ye azalaki mikolo leki na ba maman catholique abetaki lisusu tour na ntele pona kosolola na bandeko na ye ndeko soki olingi développement pe rénovation pona changu code ya déverrouillage eza bongo candidat numéro 627 boyoki Candidate numéro 79 pour la députation nationale ya Moamba, Madame Musia Mbangu asengi confiance na bana ya Moamba. Bana nyonso ya Moamba, moto atelemaka na libumu nzala ezalaka na matoi te, siko ekomi toure ya bamama. Numéro 74 na Moamba, Janete Mushia Bangu Mama social, mama mosuli ya bana mama baponia olobela bango mama kokate mama
bana moamba makambo ya serie et bandi limete lemba matete kisenso ngaba boyeba eloko moko na manda oyo tozoluka tolingi nde batu balia po verite eza pe kaka moko mutu atelemaka na parti nini ya nzoto na ye na libumu ventre affamé point d'oreille tokotelemela kaka kolia ya bana Congo parce que bakulu na babotami ebele likolo ya nzala tokondima lisusu nzala na Congo te. Maître Mushiambangu Jeannette numéro 74 na parlement bana moamba tokolia pe tokotonda nzala ekosila. Avec vous bana moamba c'est gagné. Avec vous c'est gagné. Députation nationale Moamba. Voté numéro 74. Députation nationale Moamba. Maître Mushiambangu Jeannette. Présidence de la République démocratique du Congo. Voté numéro 20 Fatih Bedon. Bana nyonso ya Tchangu Balobi bako voté candidat numéro 663 pour la députation nationale P 198 pour la députation provinciale na Kimbatieke ezali bongo Dr Alexis Longo. Honorable Alexis Longo, les changements pour la santé des Congolais, c'est maintenant. Tchangu ya biso di. Tobengaka ye, eswara bana ya Tchangu. Atambula makasi basi te pona komona ye ata ya kotokisa ata moma ya pamba camarade Amis nokabelo motongo lesi ayaka na bato maboko oyo epesaka bana yango nde pambwamaka longotongo abozwi na ye ya pasi camarade Bene Feria Kabolango na bato camarade Michel Magaya totie maboko osapi moko esokolaka elongi te mama Pauline Dongala Tchangu mobimba toponi longo nzongo tokovote yo na 663 Alexis Longo bosi na ye ya pasi aye la machine ya bakitoko président Madangila azotraite bamama ye honorable Longo Nzongo lesi ayaka na bato na moke azokazokaka babola bapapa bamama bilenge topesa ye maboko honorable Longo numéro 198 na provinciale national 663 et sénateur professeur Modeste Bahati Kwebo l'autorité morale Tchangu bato telema vraiment ya solo tokovote Longo Nzongo na 663 espoir bana Tchangu espoir Kimbatieke tokovote yo Alexis Longo Tchangu mobimba toponi ye tokovote yo na 663 amama bana bilenge pe baleki bachofer na bareceve toponi Alexis Longo tokovote yo na nkui toza na posa ya mama ya sika Alexis mutu ya mayele Tchangu mobimba toza na nsima na yo tokovote Longo Nzongo na 663. Candidat numéro 197 pour la Funa, Christian Moutela Maele, à ce qui n'a pas annoncé Funa, bah c'est confiance. Kata Funa, Yelande Mokuta, Papa social, Yende Papa Bana, Oni Yoe, Tobendi yo Papa Funa, c'est la Maele Christian. Mayele akangi funa o
votela wapi nakata funao yakiza kanga mutela kanga mutela kangi funa mayele akangi funao kana tena bumbwe bakoni mutela selemba umakala sokaka mutela kana koti bandale kana moni Christian kasavu bukalamu na koti ngiringiri mutela kangi funa mayele akangi funa devant la grande porte de la Funa numéro 197 mutela mayele Christian toke toko vote 197 Mutela Mayele Christian. Votez et Mutela Mayele Christian. Votez et votez. Candidate à la présidence le 20 décembre, Marie-Josée Ifoku a signé la banane Nyonso ya Congo baleka ko voter. Combolisation combolisation numéro 9 Elibisola mama Marie-Josée Ikokubuta punga Elibisola mama Marie-Josée Ikokubuta punga Tokombola 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 Osoto ekotina Congo tokombola Osoto ekotina Congo tokombola Boina na peko kumana tokombola Boina na peko kumana tokombola Mitema ya peuple congolais tokombola Mitema ya peuple congolais tokombola Izaleli ya peuple congolais tokombola Izaleli ya peuple congolais tokombola Elongo na mama Marie-Josée tokombola Elongo na mama Marie-Josée tokombola 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 ndenge nini la lutura toyek na kombo kokombola système ya prédation uta 1885 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-Josée Ifokubuta punga toye kokombola système ya prédation. Candidat numéro 361 pour la députation nationale Yamo Amba mwana mboka Kizamina Kibila assigne na bato so ba voter. Bana mongo po voter nani? Nani ko? batata bamama bilenge ya mo amba ezali wa bino évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar nasengi na biso banso to voter évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar numéro 361.
kolingo sala bolamu sala liboso pona ndeko bozana kati na Yesu Kristo. To voter évangéliste qui aime la Kibila Agence Car numéro 361. Nani na te Kristo kizamine. Soto tangi na Proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobby esengeli bayenge ben bazala ebele pote batwaza na esengo. Mais so bata kanza baza ebele libota eza na kati na kolela. Mwamba kanza numéro 950 à Sola qui n'a base na ya changu. Bana masina esi bandima ye balobi bapona ye avant maponami ye salima force ya frappe ya changu Eric Mwamba candidat numéro 950 à Solola qui na base na ye ya masina wapepai consigne epesami le 20 décembre moto mosusu te pour la députation nationale na Changu numéro 950 code ya déverrouillage ya biso yeyo Eric Mwamba Changu nde mabele ya femme okonji utaka na Nzambe nde tolongi oye sepelisaka population yango yo ezosalema. Bana masina bayebisi candidat numéro 950 Eric Mwamba ke bapesi ye confiance na motema moko. Tomonyango na miso changu kimaseke malukusele topesa yende maboko oya leloyo topona molobe na miso changu banyokwami jili masina banyokwami nzamba yokeli biso mawae atindi depite monene na kombo ya Eric Mwamba force de frappe ya bana changu Eric Mwamba candidat idéal pona bana changu alobi ye esi asali mosala na ye etikali kaka bango basala pe ya bango le 20 décembre bana ya masina Kimbanteke Ntele Njili Maluku Yabino yeyo candidat numéro 950 Eric Mwamba. Numéro 217 na provincial ya commune Yangaliema ezali bongo Kabambani Kayembe Patrick. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yawalongolingana boloko ya munguna na kenamba. Yawalongolingana boloko ya munguna na kenamba. Yerusalem usakumwaga nawe okuya kimbani banja lumachishila. Yerusalem usakumwaga nawe okuya kimbani banja lumachishila. Maranatha, Jésus vient bientôt. Ukalenga tujanu bakwinjira we. Maranatha, Jésus vient bientôt. Ukalenga tujanu bakwinjira we. Tozobeta ngobo igwe. Igwe. Igwe.
ngai mutko mikolo ezali koya. Au revoir. Ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango oyo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala